Eh? Pour les camons, on a un gloss té, un maquillage té, na koki ko repasser té lamba té. Vous entendez dans la lamba chiffonné, na koki ata ko repasser té. Donc elle a ici que vieux manix si on do bali ritu go bala moi na troisième femme. Ritu okoka libala ya bana. Akuta mo bali na bana ritu okoka. Eh? Pour aller bino bande ko sœur Marie bona ki mutema mabebo. Eh mona lo ponga kuna famille sœur Marie ndo lo bananga kati. Na ebi famille on a ponga na vanda na sœur Marie na tambola na ye. Pour aller ko matsa ba attention boy. Eh? Maman moi na kufa désiré. Na benga ko tonton désiré. Mais na minute on ebi na ka bande ko sœur Marie je m'en bats reste je m'en fous. Moi na tika na charge na yo. Vie Gauthier mascotte. Oza vie nanga. Moi on a sœur Marie tika na maboko na bino kuna à Londres. Atikela bino moi on était pour vendre kabele na ba homme marié. Atikela bino moi on était pour vendre teka moi na ndebo comme moi na komi marchandise. Eh? Moi na komi marchandise. Moi na suke mo bino bo mikolo yesa moi mkie. Soki vient manix ça conseiller moi ba 1 euro. Bino mo kyo loba te ke bo kipe ko s'imposer pe bo telemiana ke non. Bo kokate. Qui vont s'imposer que té aux amours qui au cours quand tu bala pia au cours de mobile ina bala te mobile ya bala 2 fois la vie aïe au bala le quoi 3e fois tonton désiré bo sambe la kati rit ana comment yemba musique ya nzambe pour rit ko tuna olobele te pour rit za moi mki bino mikolo mama linda monte ma tonton désiré mama linda bi ko kamu singa na no mama linda moi ça tonton désiré promener yo boti bana na yo zelam ko yo zala te ba bali selo bana na ba homme marié au monde n'est pas ces zalaka parce que ce yo telemela ki mo bali na yo tonton désiré enga bali sariti on a té mais na éviter ce pesa mbongwe ce pesa pasi ce pesa nini c'est marana soka zaki na bon moi bino monde bo ebeli sœur Marie nga ndima mo ana ki obala homme marié muta bala de abasi 2 fois na vie aki obala rit le quoi 3e fois. Rit sanga ebi simi na zoto la to nini yango. Famille sœur Marie. Bon banda ka kimutia mabe ona na sœur Marie ye moko ye mo mama mwana wana. Bon banda kimutia mabe po makamba famille sœur Marie na yebi Bon luka na bando bimisa. Ya GG yo za kuna king. Ya la sœur Marie liboso oza na king kole. Ya GG. Bon zongi c'est la manix mort on a ebo tika rita vanda. Po to na pas sa sœur Marie ku fato aussi ça ko lele tinga banda na bota na vie na lala na kasho na sœur Marie wana. Dans l'olinga ku ba jeter moi na zawana. Tout le monde a attendu moi dans la place à maman là boya bando sexe abi so ba je allez non sorti qui rite ce vient manix ça que bala moi si me souviens manix on vient nga mais nga ku to ko na zala na mu to te so za vient nga yeso biso ba métier c'est ce qui est content na munoko et la qui c'était que so za vient nga ne la qui si so zo sa mamuto c'est bien ngote to ndima kaka te nga za na ba fia bongote vient manix so vient nga na respectable mais to lingi ndete na rite biso nga na zo boya ngo et tant que petit sœur Marie tobo na mwana tobo ikasi mwana mwa mke biso tobo na biso tonton désiré yo tala o moins sœur Marie déjà va ku fando bela ba mi tukane mateli ko mabanga bo ya bo tambali na ba foti bo tambali bo bongi sa te bo bi bino mo bo yebi nga kele ma ba famille bien alors bon luka te to zonga bo tika molimo sœur Marie pe manaki na de ba ke son âme. Que son âme repose en paix. Moi, la sœur Marie la kimia. Pour nous dire que place à ça, c'est quoi à Zosépila? Oh, c'est pélaté. Ah, c'est pélaté. Puis nous, on va sœur Marie. Yaya, moi si. Pour Yaya Marie, Anna, Yaya, moi si, comme on est Yaya, moi si. Yaya, Anna, donc comme on est Yaya Marie. Mais ma bien, Yaya, moi si, parce que il y a 2 maris dans la famille. Yaya, moi si, depuis Kinshasa, Hollande. Yaya, moi si, non, bien. Elle, sœur Marie. Vieux Gauthier mascotte et nga bala et vieux Gauthier bon limbi se rendre dans ba vie privée na bino je m'en fous na batuni on aussi ka siliki na lia pas mututi na koloba ya ba yaya moi si ton désiré non le soit de quoi sœur Marie yaya moi si ton désiré ya GG vieux Gauthier nga bala sœur Marie vieux Gauthier mascotte nga bala sœur Marie bolbani na famille bolba Gauthier dans la tatouage Gauthier tambola na ba wera ba boka ke pa ba nani aza pesa ba kofi akana ba wilo longomba Gauthier misia mokili azaka ba fali ba pere e ko simba te a cause de la kusolo bolingi di bata wana te bolo ba bongo
Hervier Gauthier nga kayo ba la sœur Marie bino wat bobo yati ba chinois bo raisonner émission sœur Marie misambo salara hein nana nyolo na vie na biso nani vie na biso nani a grand charisme comme on est à question nani nzambe la bo santé ba journaliste Angaya comme on est nani grand charisme Paulin Kendi Paulin et n'est pas fait ce combat je crois non le grand charisme Paulin Kendi je crois qu'ils aillent bon raisonner émission mon cosseur Marie Nissamba ça Paulin Kendi ouais Paulin na lobby bien merci oh nani m'ta corrigé nga Okoka merci beaucoup Okoka merci viens de me Paulin Kendi les grands charismes si on m'a salé l'émission vient pour les Kendi alobani no bala kalate ngam ko na ko bala aseki muto ane ko no bala kalate mukolo na ko bala ezalaki il fallait que bala na vie Gauthier mascotte il fallait que sœur Marie Missamba bala na vie Gauthier mascotte baba na te poani o fa bien sœur Marie balingate ba pesa ba raison na bango que Gauthier mascotte est possible na te po azala kana ba misia mokili balingite mo na ba Marie Missamba nyo kwama ti souka ti sœur Marie continue na mabele babala na été parce que okelaki famille malgré zaki na batiraillement ma bébé ça là qui simbete si ko eloko ekamisanga se mo boya vie Gauthier mascotte po kanga chignon po ala tableau à matoi po azana ba tatouage na nzoto si ko vie manix abi na ba misa mokili ba faire ba yemba kaye ba tunyo so ba boaka kaye ba dédicace kaye si ko yesko bonzini epwani boye sanga pasi toka kimutema mabe po na yebi famille sa mori bona kimutema mabe moko bino na yebite siko bonzini epwani apesi bino mbongo to kombi yango o asombi bino oyo mutu abala déjà na vie na ye abala 2 fois mu azo komana Karim tika mambo abatu na ofinga oza mproza mwa mke po bopianga kande na ana kanda ko tshela commentaire te Karim tika via batu po ko tenga na ndo tambula na sœur Marie yo mi mam sœur Marie ndo lobalanga ozalaka non na finga mutu te me yo ko zo mbesi la mbali boso na vidéo so continue ko zo ango bino batali boso bozala erito bando telengana na bana bo bando snapper na bagarbo otshela biso na banini boza batali boso ko snapper bino batu mwindu ndenge na bino ndenge mutu aza bongo bobeti maboko mukolo bakoboya ye bobiroza batali boso rito zwi nani atindaki yo opusa eloko bozela yango wana boseka ye bongo na telengana boni boye nini yango est-ce que soki sœur Marie azalaki na bomoi yango na otuna sœur Marie so azalaki na bomoi sœur Marie ondimani ete mwana bala vie manix akondima ta mokie te sikoyo tonton Désiré sœur Marie apesa mwana na ye banda bomwana mwana nanga avanda epai yo ndeko nanga mobali avanda na poto okolisi mwana avandi de yo moko mpe ande ovanda na Londres na yo mona ye mobali te to oyoki sango keriti wana komi mbisi soki batie na mesa glace esili akopola oyoki sango keriti akopola akomi mbisi yango lobi nateka ye mbangu mpo nokita polelanga to eza problème nini bwaka na posa mona na mama bango atikeli héritage ana lupango ya makampani bwana posaka balibe lupango wana bateka ye abando telengana mpo bando seka eki mite ya mabe oyo bosala na mama na ye yango bolingi ozongisa na mwana ukwa Il y a Gégé depuis Kinshasa. Yoza yaya liboso a famille na libota ba sœur Marie. Dans la salle quelque chose. Bon loba quelque chose pour na besoin na yoka quelque chose pour bobi que no tikate. Non s'adresser na yaya Gégé yoza les nés de la famille depuis Kinshasa. Yaya moi si. Yo posa grandir ba sœur Marie depuis Kinshasa zo yokanga. Tonton Désiré yo na Londres yo mbatike lo rit. Na moi si no Linda, mama Linda. Motema et tonton Désiré. Bino bobo tabana bino bozo la ba kola pesa bango ba homme marié ba bala. Bo mona passe ya robala mbali ya batu. Po vivre ni ça bali 2 fois na vie ne wana na bali. Quand est-ce qu'on ba makangu?
allez riti libala no bala ezali bala oza en paix nazo ganga kutu ba pa bala na salon na ganga bota côté na yo c'est la vidéo parce que na ndeko ko sukola so bo moni esui ko bota ndeko esui eza na mai bosimba esui bo kande eza na mai na auto sukola bosimba esui eza na mai na binika na douche na moni no bité on a ochela mata gloss te ikozwa poudre te oyo kutu elamba papa eza chiffonné kutu eza salita si alata ki mena kutu onka na koti sino na nzoto pona pesali nze matisi nga attention na bina lata non pona yo sa vidéo na kikoso s'il vous plaît na kati ya kikoso pona salon ba pa baza pona beso na bina zela ba pa ba kende on dirait eko kane kitanga lobaka pona bungisa téléphone nga kinchasa na bungisa ba numéro ba yaya mwasi na ba ya désiré il faut que na za na ba numéro na bino bando benga bino buto le bo ngai bolala ta et ça n'a sens oh bino mona na famille bino webi mambwele kakati webi mambwele kana famille bino ti ko kabari ta ku fo mama sœur mari webi mambwe bima bele bo sakanga tinga yo bimsa mamsu sa bo simba bitu o bino kanti na yebi te boye bakena yebi donc mutema mabele bino famille bo silisa mo de ndeko na bino rita ndeko na bino te ndeko na bino eza sœur mari o déjà sa kufa abupia alors botika mwana na azala tempé aluka mobali ya ye moko mobali ya bala ta bota te babanda vi na bango bongo ebe menga o menisa ma sumpam botika mutabala neti abota te mibali baze belé bato batula keza be moro ba asala kala ba bebisa ba kombo CVB ba rita bebisa CV ta seko biso batu ba ka grave to zilo mibali ya biso moko mobali mwana na balate na vie boni mwana wana soki neti biso ba ka grave we ba karim to zilo ba feli na balate ya la tsana mo si ba ga fiancé te na vie na pesa ta dopel te na famille à moi si ayi tende ba somba super ba pesa maman à moi si ayi ba somba veste te ba pesa papa mobali alors ye bon kai pa na ngako numéro 1 ngam non la sécurité mère madame si ko so biso ko ba ka grave tous la chance ya rozo mobali ya yo moko balata a bota na ye parce que ngana age na no boko ya bana mbanda kitoko mérite ko kata et puis bana bana ni bana ba kola bongo oui ça on a age arite mobali ya ki bana ba kola bongo mobali ya bala 2 fois ce soit bala 2 fois c'est ka bota combien de fois pour mi bali ko no ba bala te ba na bana siko ya bala 2 fois riti 3e mariage azana bana combien bana na ba benga nani mama riti ana age ya ozana mama ya bana bongo poani riti wana ko si Thompson boche na mesa zandu glace ce qui est sili ya kopola yango bozo welela ba sombe mbangu sinata kopola Thompson te mona aza viande te akopola te ana vine mulai ana carrière mulai mwana na mama bonga tikele et moi héritage ya lupango eza po azo mobali ne ya bien aza na bana 5 siko boye bisanga vie maniki sana bana 5 riti siko na vina na bota te akokate c'est trop beau tika kimte mama be ma congolais to tika kimte mama be soko zana moningo moni okenza mabe pc conseil en tout cas vie gocho mascotte na regretter Vieux Gauthier mascotte n'a regretté, n'a tonton désiré pour bino de série tchatique la moi là. Vieux Gauthier comment beauté comme moi. Pia kaka oh kozanga. To lukaka wa comme la maison na ba page polémique ba cha bino ndé la mama o chaona. Bo lukaki yango bozui oui ba che bino siko vie à moi là. Pour mourir à moi muchi c'est normal. Bon, qui on me met dans le côté, mais bino mikolo nde bozala na obate yete. Ce que tu sais, Marie mukolo, Hervé Gauthier, nga kia balaye. Bino baton désiré bo télé, mais là on va y aller, moi si ba ya GG bo télé, mais la sœur Marie. Bo linga te na ndeko bino Hervé Gauthier pas balaye te. Et à combien de fois ce que tu sais, Marie mukolo bon bo télé, mais combien de fois qu'on a rythme moi muki. Rite avec bino na makasi. To bino se bobo zombo ngali bala na ba maksanga na ba pie bino rite au komi ko tsan libala. Non, vous êtes quand même gentil, maman Linda. Vous êtes quand même gentil, tonton Désiré, n'a décidé vraiment. Bon, ça m'a cambondé, ça m'a rendu compte qu'on a bien propriété. Yé mon nom dans un qui n'a bon, il bon collier. A koufana maya misu. Bino mo boy mambo le kana famille me ponga na yebi boy ki ngana ndo keti masina ona. Tina mama bino akufi boy ki ngana yebi. Boy yebi ke ba mambo esa boy ki bono na ma kamna bino famille na bo sisité. Siko po ani konyo ko la mwana wana. Donc, est-ce que on a bien les années, on a batigé le point, on a ma campagne,
azoni mobali mo boisa ese théâtre batekele batekele lupango wana sanki ayeba mona mbongo te lobi rita bando telingana bozala bato ya liboso ya kochola ye bozala bato ya liboso ya kosnape na bagare na ba arrêt de bis botya na bafacebook botala mwana ser mari mpo mosala bakongole yango wana balingaka komona moninga lela balingaka komona moninga na pasi omoni oyo eza video ya liboso vie manix biso tobo ngai etanke petit ser mari tobo na biso na riti tobo riti yo pe omoni soki okoyoka te nga je m'en fous riti nga ayebi yo te nayebi mama nao soki nazoyokela mama na okotelo na oloba mpo babiso olingi soso linga mpe bamaki mais soki yo mpe mosusu oyoki te nga naza nanga caméléon na change ya bacouleur mobali ana mobali age na yo te mpo déjà abala 2 fois donc basi wana mikolo yo okoza na bambanda basi wana te mpo neti nga nde na boyi mbanda ta soki aza mbinga ndeni aotelema te mpo aoya na maloba okuta nga oya na makofi na obimiseli bamaka bibi bamana na bakobima abamami sola bakokangama puta na bamama saka elinda babe riti yo soki bambanda babanzi oyelo obimisa ne obimisa linda mwasi ya désiré obimisa ne bobengisa yaya mwasi alongwa kinshasa ya bomata ya gg avion aye nani abanda otuna makambo riti yo yebi via boîte riti yo oyebi via boîte oyebi via olala libanda omevie manix ayebi yango yo yebi via libanga ka yo yebi nde libanga ememela bato basi yeske ovie manix amuta libanga yo siko ero ondima abala obongo basi wana oyo aboyi wana oyo abotisa yo kasi riti yo leki mona kitoko ka ye mpe baguneka bino basi yango bashokolate quatrième oyate est-ce que ces personnes n'ont pas bala basi wana quand même se présenter na famille non se présenter pas basi wana aboti na bangoti lobi après 2 ans après une année antique peu yakyo bala mususu o sepela nango eloko ni ba salote ko sa muninga territoire mo muketo aussi po koli ni nyango o tuli kuna à Londres to pom ni nyango quel problème dans la rite yo na chelo no frère na chelo frère mais c'est na omoni ku ngobo sa ba je po wana ya présentation na mona ka continuer rite no boss na kwa mona sœur Marie na mona continuer quand on se présenter bon mi solo la kuna tonton désiré ce batiki na rite etc que yom to décider na vie à rite c'est lui sous ça au nom de Jésus maman non pas sœur Marie na ngako tenga na munga la swahili na ngako to bo mekate tende bu pira na nzala na mutu na utena ngali ya komela bajina nga na lie mwa chips po bato babi na nga la baron tolingi lisusu te régime okondi makasi kata régime na kati régime na meli mwa jina chips na oto sukola na tia mwa deo na mata na mbetu père ana bapaya père aussi ça peut père alandanga na mbetu na kota na la mama meilleure page we na ki okuta la mama pe kuna inbox on m'a envoyé inbox biso sko to loba na inbox te bato bayebi manix nga nayebi yo po vie na nga me bato natindi so bato bayebi vie manix bien boke boyebi se atika rite aza mwana mokie azongela bamama bane mibale oyo abala na vie ye kobala na vie cope na ye to félicité okotana mpona koza makasi na présentation vie manix bagarçon misusu bagarçon ebele bakoka te baozala te koya ata kose présenter mais yo quand même côté wana on t'encourage on te félicite on t'accueille on te nini on t'aime aussi pour ma casse wana oya na ba belle famille la petite veste no ya blé de nuit na gilet wana ya blé de nuit na chaussette na chocolat na mokoto no noir ore pasango kitoko brosango kitoko pe mokoto no brosa kango cirage bandi na ba de nuit na wana la taki ensemble la veste no de nuit ba remuda repasser ko yebisa elongonia nesko la tango kitoko po ya ba présentation na ba famille ba tuté pa stop to bon na biso to boy poto ko tanga na ba ninyo na YouTube tokotanga nango oleke tu alobaka wana biso tobona biso tika mwana wana asala miziki na ye a continuer polingo to kitoko peta ipe nyonso kopekisanga te poli tanti leli complice je te sali bo pekisanga te pona oyoka nanga kutu te po avana sa video on a tuni mutu te vie botio mascotte naza désolé penza pona yo pa vie na mokabela ngai osimbaka ngai otindela nga bilamba donc mais parti na niveau autant vie ne tu veux que tu me scoto là tra no bien osimba no bambongo no ozala no bien si ko surtout que manix ni nyango to bon le quoi pe Londres moi za aquarium na yo ka pe kuna na Londres ba femme c'est ba leki na Europe mobimba si ko yo na lobi bo
toyebi nayebi ke eza solo parce que ngamo na un exemplaire ba femme seule à Londres toyebi siko bato boza pe ba femme seule makasi ya bato basali vie siko oti boko tina mlongo ba femme seule be nini oko boko muko teke ya koteka maman Jackie motema Freddy Vegas je te salue pour ba femme seule wana eza ba oyo ba Angelica ba sali viti ba tuli siko Rita komi femme seule ndenge nini boyo katama wako boyo katama et bon toloba ni boti koloba mami toloba ni tebi ke Londres aquarium poso e komi ya boye tebi ke za aquarium au numéro 1 na bango représentant toi na ba preuve siko komi problème en Londres ba onyo sauté ok bon lui va faire Londres onyo sauté ba femme c'est oui je confirme pour ya quand tout le monde ba bala ba bali na bango là je confirme ba ya love condol si ya za mari en mbal si exception za ngati si exception za ngati si je comprends je vois petit na ngape Cindy mari makasi ma sanga glory en tout le peu bientôt grâce ntole ya bobette ntolo si gloire au mari peut bientôt pour penser à maman na bois qui fiancé gloire au mari peut te comprendre que Londres ba on y so te ngane na représentant et mort ya mwana na kanisa ko nzeba tunyo so le kola ya kaka moi parti mo ba sala ba bebisa ba nini il y a pas de problème donc na songi siko na komi na suka ko il faut ndena kinde kolala boni kolala ya kolala nde eloko so il faut ndena kinde Tantine Germaine Kalema, na on a message non kata te na ngina kata mais il faut na loba quand même. Pour nga na lala la kacho pona matanga sœur Marie ba kosa na lala la kacho na tika te na mona sœur Marie ba bon mais na buzo ba lelo bito ba mona ba photo ba vidéo ba comme snapper maman na tikela elo hotel botala nde mona na ko nyo kama botala nde botoza ba tali boso sika. Si contre tika te trotala na misu te vie Gauthier mascotte. Vie Gauthier mascotte. Na bengi on ba kombe. Vie Gauthier mascotte na bengi mbani sak. Tonton désiré, na bengi on ba kombe. Linda motema tonton désiré pendant que chama mais na longoli na malinda na parce que na nakanda. Linda motema tonton désiré na bengi 3 fois. Yaya mwasi na Kinshasa, ya Marie, yaya mwasi, yaya sœur Marie. Na bengi 3 fois. Ya GG. Yoko to kana na Kinkole donc yo na aéroport ya musikate. Na yebi que ces photos matissent vient ya GG. Ya GG. Bo benga na ndenga famille na bino se manix ndenga ya ki présentation ya pe libala te oyoki. Pona monde na otala bino na mus na on dirait to comme ça ba GG na tala na ba caro na se pour comprendre que na ne sengote na biboye. Présentation ya libala te o vi manix sa sali et à présentation quand on est vanda ki boyoka na ki date. Ya quand de vieux Tonton Désiré, on a chemise non obimisa qui wana chemise non bazen, n'engo repasser chemise non bleu de ciel. Ben il y a beau fils à la télé, il y a bleu de nuit. Bon moi concordance ça na bosala na présentation na. Et ali balati. Donc bo mi solo lela, bo tika vie manix azongi la ba maman bana na yeni balaki aussi ça na bango. Bo tika rita continuer mo sala na musique nzamba kosungi on pese mobali ya ye moko abalati abota te, baba na ko bota sala foyer na kimia po libala za via mutu mobiba. Ngana koma mama chateau bena vanda na koma na kimia koma mwana na boti nde libala mwa bambanda ba bando finga ye ba famille ya basi ana liboso ba bwa kela ki ba jeton erwa banda ki bombanda mwana na balate o banda kolela ye moko na kati anda kubozala te donc na yebisi bino vie Gauthier Désiré Mama Linda yaya mwasi ya GG 5 personnes dans la lobby. Si na tangi ba comme na ndebo yebile pourquoi et non yamba ri ba le eza au numéro 1 et non ya au numéro 2 au numéro 3 no 4 no to tanga na banini na YouTube pour na ko bimisa nyasa ya famille boyebi ke na yebi bisous bye.